Baranabino na pasi na mawa tambola na réseaux sociaux mon TikTok et na tambola ki na réseaux sociaux na mon vraiment TikTok et toye na sujet oyo ya ndeko na biso ya mona na biso apema na kimia Alexandra na Canada o ba uti ko boma et na pasi na motema le taba ndeko muso babanda ko ke koluka kuna na kati park et ba live bandaki ko kende pona sensibilisation pona mona na biso. Mais ce qui m'a étonné, na yo comprendre que beaucoup ya ba maman na biso congolais bazaka ba windi. Ba windi pena ba pumbo na Peter Pan. Ba maman ya bandeko na biso et puis ba na ebele na bandeko ebele na kata TikTok na yo comprendre pena que lelo bazaka ba windi. Comment se fait-il comment na une maman ouais okende ko tia na réseaux sociaux akoma ko critiquer éducation ya maman ya bato. Bato musu ba komi ko mettre en cause éducation ya maman ya Alexandra. Batu musu ba komi ko oh non mais pourquoi maman wana tinda ki mo anayi na Canada, pourquoi tanga ki na Congo te, pourquoi donc niveau ya hypocrisie bande ko na ngai tozaka na poto bozo sala makambo mususu lokwa to vandaka na madioko lokwa to zaka na bandundu na fin fond lokwa to akana Équateur na kati kuna. Donc c'est-à-dire que raisonnement ya ba maman mususu pourquoi po ba dénigrer kaka maman o ya uti ko perdre mwana na yi bande ko pesi pasi. Comment na ba mama baya koloba ke comment pona nini atinda ki mwana na université na campus te ndeko mwana oyo aza na 21 aza so mwana te aza majeur to vandaka na poto abana biso na ba 18 ans soro bourse na ebimi o mona alongwe musu biso to vandaka mususu na Paris o mona batinde musu na Marseille. Donc c'est-à-dire université bimi na Marseille o mona mususu université bimi mususu na Nantes o mona mususu université bimi na Rennes. C'est-à-dire que option aponaki c'est-à-dire que ba ponier o mona alongwe Paris ake Marseille Paris combien de heures bozale so esika mokote. Et puis boyebi que déjà même heure to kenda ko déclarer impôt mwana sora komi majeur. C'est-à-dire qu'il faut que déclarer. Ou bien c'est plus à toi, maman, à décider pour ton fils ou ta fille. Maintenant, c'est à elle. Au moment là-bas, au moment là, maman, moi, je vais prendre mon appart. Au moment à Kenaï. Hypocrisie, moi, ya nini, ba maman, ya poto, bo, ni boyo, bandorose, la biso, bo, comment critiquer l'éducation, abat. Combien de ban na bino? Oh, yo, kutu, to, na bino, na poto, bo, koka, ko, foute, la bango, université, te. Mais maman moko bo azui moi mbongo na moi muke peut-être muso zape femme seule mais na Congo alobi te na se concentrer na mwana na ngai ya moi sina tinda na ba etida sala ba etida milai obongo bano bazwaka ba bourse na Congo kuna. Est-ce que déjà mona na homme na ba université tokenda na ba na biso? Est-ce que enlèvement ya mutu ceux qui ba enlever mutu ou bien ba séquestrer mutu ezalaka des problèmes ya maman to problème ya muto yo ba enlever? Non. Mais quand ils ont la cabane ko tambola bana combien ba vendre pas ba parents na bango mais abimaki akene musuko somba kaka sukali ya pamba na boutique ou bien na akende kaka ya mususu ke kotala mina yi ba enlever même liboso ya ndaku na bango enlèvement ba ko ya ko enlever bino pe na kati ya ndaku ba yepe ba koti ba bandi ba koti ba enlever bino ba kena bino tout le monde a rango. Mais comment beaucoup mettre en cause l'éducation ya maman oya zole la nanu atinda ki mwana na yete que ake ko boire ngunda ndenge biso na bino to ya ko sala awa mais atindi mwana na yake ne ko tanga ba études au mona que preuve ane que atinde laquelle isusu na mbongo ya classe na mbongo na argent na ya poche. C'est-à-dire que cette maman là débrouille pour sa fille azala bien azala heureuse malgré musika mais azolo ba ke abenga ka tout le temps. Oh peut-être ngana yo ana poto to koka ko sala ngote parce que ba ma kelembe côté la biso na mutu kotinda même ba na biso na université. Comment la maman moko boya ko dénigrer éducation te c'est que moi na non enlèvement za la likamba c'est que moi na te soko kutani kaka na ba sayan mo ya mabe bato c'est-à-dire que ba bota ma po ba sala ba mabe akutani na mwana yo akei tolo ba ke bano pe ya ba bébé to mettre pe éducation na bango en cause au monde tika ki mwana bo même na ba lycée au monde ba yeba enlever ba kenai tolo ba ke mwana na pe azaki na problème. Mais quel raisonnement ya peuple oyo? Comment peuple muto koki to komi ko raisonner tina genou? Au moment ba maman pe mususu pe ba matina live ba komi ko sala hypocrisie. Fallait pas ça la bongo. Maman na poigné atinda ki mwana na Canada. Mais yo boza bam toza. C'est-à-dire que ceux qui muta komi ko loba bongo c'est que o komi na problème. Mwana azana 21 na akoki ko bota. Maman na kutu asali effort mwana kene ba université a poussa ba études na musika. Oh yo na ngabana kaka. Donc mwana oyo mususu asili azwa même bac oyo ti.
Bana na bino na 18 ans déjà bakoma koyela bakoma na bana mibale, bana misato. Oh mwana, oh maman azako se focaliser ke aluka venir ya mwana na ye. Azo bunda te muke po mwana na ke kotanga musika. Ote asalaki no mwa muke na 21 ans ba biso mutu azana 21 ans mwana muke. Ba misu ba graduate. Oyebite ke na 21 ans age kosala. Yango bokomi kosala ngo na nkopo bo dénigrer maman mutu ya batu to bo pesa epasi. J'ai compris pena ke peuple congolais to ba windi. Et batu mususu bakomi na yebite soki esprit ya chaka kongo ekoti batu mususu na nzoto bakomi déjà kosala cagnotte nanu kutu ba découvrir konti ba découvrir corps ya mwana te mais batu mususu ote c'est que faut to sala bango kaka to sangisa to sala cagnotte mais ma sœur esprit ya chaka kongo na nzoto ne euti wapi. D'ailleurs, Mathieu, au sala nini, ole non compatible. Oyeba non le pourquoi et le comment. To lukato tia ba police, moi mi pression. To lukato yeba banani ba sali ye mabe. Mais yo zo ya déjà ko senga cagnotte. Yango problème no izani. Ozana problème y a situation financière. Est-ce que maman ya mwana wana asengi bino mbongo, asengi bino cotisation, asengi bino contribution na bino. To maman mwana senga ki mwana na ye. Mama senga ki mwana na ye asengi bino lokote asengi botela ye mwana asokipaka na mwana na ye alemba ki mwana na ye te preuve ane katinde la kembongo koma ba ideo te université atiki mwana ngala ko tinda mwana te mama mwana osoko asisi back hour c'est-à-dire na comprendre que ba mama musu yango bana ba bakina na ba yebi makama université te po bana ba koma na ba université te ou bien ba zo na ba bac ebelete. Combien de maman na poto bana bango ba 4 ba classe ba 6 même ba bac te to banda okekota na banda kwa congolais moko boya ko dénigrer mama batu na Congo na mboka pasi. Oh l'état bakisela kai ni un cas. Mais azo bunda pona mwana na ye abundi pona mwana na ye atindi Afrique d'ici au mona une mère battante. C'est-à-dire kalingi bien pona bana na combien de mama balinga bien pona bana bango. Et comme ko pesa pasi. Ceux qui biso ba congolais to komi ko raisonner, raisonnement na biso to komi ko tiango na genou, na sima. C'est-à-dire que to comprendre sous makambuté. Comment boke ko mettre éducation ya mama a pesa ki mwana na ye en cause. Est-ce que ko enlever mutezali comme éducation? Hein? Maman na eska la muka ki patinda mwana ba ke ko sala imabi. Ote ake ko tinda mwana yo yebite ke université bano bazora ba bourse ba ko tanga na poto. Yo bano nyoso tu ba na université kuna. Omona ba bazara na ba parents na ba na ba homme. Yo yebite ke soki mwana ko possibilité za arozwa moi chambre na ye. Yo yebi yangote na poto awa na 18 ans mwana nini loba mwana noza na mwana nino mais mwana za autonome o ya bundaka déjà 18 ans 19 ans bazara su pa ba parents na bango te. Soko tali bango to sala na bango. Même makamni boyo yebisa biso. Même ata conseil général azuyo. Azuyo na kati ya nini. So comme na 18 ans, il faut libérer bango. Mais makamni to sola na bino. Asaki na 21 ans.